bandeko bandikana une télévision na CP le sukukuta na bino lisusu makolo lelo na cadre émission sur terrain ndenge bino moko boyebi en tout cas émission oza penza émission bureautique te mais ça plus sur terrain de boyebi en tout cas ce kutani na bureau c'est-à-dire to lingi total sa musala ya moto wana to kutani na bureau to pesika na ya mosala alors pour na temps oyo to na ba période mo boyebi période moko ya campagne électorale par rapport à l'élection il y a 20 décembre 2023 et bongo pour na lelo toujours avec l'honorable Edi Molangi Wazaki Bongo député à voter mama kasi na commune ngirigi na élection en 2018 Bongo azongi li sous cette fois-ci na double brassard toloba na Funa pays provincial toujours na commune ngirigi na Funa au numéro 727 Funa 77 provincial. Vous allez me demander pourquoi au sami ba élément honorable Edi en tout cas bon mon ngama bété c'est-à-dire Edi Yeli est trop sur terrain comme vous le savez azala toujours na terrain avant 2018 continuer à terrain à l'équipe député à Zakaka na terrain à Katanate Petit Lelo à Zoko Balisusu surtout pendant cette période il y a campagne électorale poto bandamalam total Sabino mai oyo euti que le campagne na poso oyo il y a candidat na bino bana funa na provincial bana ngirengiri Edi Yeli Molangi bon dimanche à Sambelaki na moka église Ezwami na quartier Yolo commune ya Kalamu et pas wapi aya mama ki kitoko surtout na kotala ba action au papa social à salaka neto lobaka mingi ba yoka papa social na sango mettons bazo mone boye pona bango le ba moni muto ba lukaka akei moko na église na mosai na nzambe abondeli église bandeko bota bino mona bilili ba bondeli pona papa social ba pesina papa pasteur a pesina bisakoli pona ba no ezoya kolantama na bolamu yango tozalaka malamu yango ba oya malamu to sala ka yango landaka biso bota no papa social ya mbaki na église wana ezwami na commune ya Kalamu bon na bosete mutamaki moko ya ba candidat conseillère communal ya commune ya Kalamu na compte ka mouvement de libération du Congo to yebi honorable Edi Eliaza président fédéral ya MLC Funa 1 nde amamaki na Hélène Basekawi ke oyo accompagné ke na Gisèle Samba au pasali moko ba candidate député provincial ya MLC na commune ya Kasavu bono so bakamba mapa Edi na Funa 1 bona non l'église na ndenge lekaki Laisse-moi te parler. Le Dieu que je prie, c'est le Dieu des miracles. Et il va sortir. Tous les conseillers municipaux de Kalamu, elle aime son nom. Moi j'ai signé. Moi son pasteur, j'ai signé. Ce qui est fermé sur la terre est fermé dans le ciel. Je lève encore ma main. Que Dieu souffre les quatre côtés. Que Dieu souffre les quatre côtés. Je dis à Dieu, à Funa, Dieu va souffler. Les gens viendront pour voter. D'ailleurs, on parlera et dit. Mais je suis venu chez vous. Je n'étais même pas programmé. Tu m'as reçu calmement. Et tu m'as fait entrer dans ton salon. Tu m'as donné de l'eau. Je n'ai pas, les gens qui me connaissent, je ne bois pas de l'eau chez les gens. Ni sucré, je ne mange pas. Mais chez toi, je prie de l'eau. J'ai pris simplement comme un signe de bénédiction. Parce que la Bible dit, celui qui donne à mon serviteur. Je voulais accomplir la parole de Dieu. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit à ma fille, cet homme a beaucoup d'argent. Il aura beaucoup d'argent. À cause de la bienveillance. À cause de ta simplicité. Tu m'as pas connu. On ne se connaît pas. Mais tu m'as réussi. Il dit, pasteur, pardon. Ça, c'est le caractère que je ne vois pas devant à plusieurs autres. J'ai pris pour plusieurs. Mais je suis là, pardon. J'étais là, je te regardais. J'ai dit, waouh, Seigneur, elle aime ce cœur. Je voulais te dire en face. J'ai parlé à l'église.
J'ai dit c'est un homme bien. C'est un homme bien. Moi je ne prie pas les politiciens. Je prie pour les politiciens. C'est pour te dire un signe de la bénédiction. C'est pas l'argent. Mais j'ai aimé mon cœur. Toi aussi même. Tu verras mon Dieu. Tu verras ce que Dieu fera des choses. Le Dieu qui multiplie des choses. Il multiplie encore. Je parle au micro, on est en train de suivre. Dieu va te bénir encore. Kolo Yesu. Mon peuple. Oh Yesu plakana non. Et je vois ma combo. Comme papa a dit. Non Dieu. Tournez koto. Toche boko. Kolo Yesu. Na es. Ya Congo. Na es. Ya Kinshasa. Na es. Ya Puna. Na es. Ya Kalam. Comment est dit? Comment elle est? Et il y a mon peuple. Et quand on Nasi. Ya Kinshasa. Nasi. Ya Puna. Nasi. Ya Kalamu. Comment est dit? Mutu nyonso. Oya bonyata mabele. Soka bonyata mabele. Comment est dit? Ezala munoko na ye. Alléluia. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Bobe bilanziye kwa maboko na kasi. Merci beaucoup pasteur. Na peso merci mingi. Naningo ya bingai okusinga maboba. Merci Nzambe na pambola yo. Donc il passait à petit numéro dans la 727 na 77. Pourquoi il va appeler Congo? Comme on avait dit Yeli Molangi Edi Obaboti baboti ngai ba pesinga Congo wana. Kumba papa social na mi pesanga mokote. Kumba papa social euti epe bande kwa ngiringiri. Na maso na salaka na kumina ngiringiri. Babi non, tout le monde na boité, ba yo kupesanga kubu ya papa social. On a député provincial na ngiringiri. Mokozi na ngai alobi non. Na moni musozo sala na ndiki ozokende na sepeli oke na niveau ya national. Eza sobe sengote. Natalaki na bina kusala ndenge quand ndenge passer alobi. Soko zali na Nzambe kubanga eloko moko te. Po Nzambe wana mutasungaka. Nzambe na bengi équipe na ngai na bita musa président pesi non po to tambola na bakomi na biso ya funa toyeba soki tokuwa musala wana tosaki pe tourner na biso na funa te tumete na kalamu bayambainga malamu na bisi président iyo na ndimi kozala candidat député national na funa na zonga be lisusu boye epa banduku na ngai abi ifo na kota on a saki na ngengi na sabi na kalamu ndenge pasi alobi tokosala yango. Jamais doka ye nganga mungu sangi na zali nganga ngana sala kaboyi batu bali ba de bulo ki ozali nganga usala ka isa boite. Papa edi alobaka na mingi te. Papa edi ne misala na ye egangaka na miso ya batu pe na oyo mona naka ndenge na nyatima ko l'église ya pasteur nkolo pasteur na ndako na ngana bosa na te obi ko baba sali ya nzamba tandenge boza boye okomusupe dimanche préparer malamu ya ba pasteur na ndako na yo mama bokupambwama pasteur akoti na ndako na bina mwa ibe lika mosiko na ngope na sepela ki mukolo wana na ona salaka mukolo na manza mapumba apambola kingai obe na pasteur maboko makasi pasteur na kuya natala église na biso natala po esiko na kata boye ba esika mo lebetaka ipele moko ye utali a awa mo lebetaka na bo satolo a usaka bona sala boye papa di alaka pamba te na moni pe na kuya ko tala no lisusu e ko zamba liboso pe asuka te bo pesa na confiance na kuzonga bino wa pe to kuzalaka bayaka pe na ndako Nzambe boye pamba te
na yepe na libozalanga ipa pasteur pour nazala béni pasteur libozalanga yangoyo Bala alléluia na koleka bon voté numéro 727 na niveau national na provincial de Wangengi voté 77 na municipal la Kalamu voté maman Hélène 397. Voilà bandeko balandi bomo une église wana ya réveil ndengele kaki toke ne lisusu na ilobana nzambe oyo mbongo na commune ya Bungu na Loya kuna pe lisusu minga kolobe ya tebilili kaka ela ndengele kaki. Parce que Moudo de l'ami Moukololelo, moi nanda, même si vous bien, moi nanda, voilà ça. Comme ça, on monte, tout le monde va dire, on habite en Yate. Vous voyez moi nanda? Numéro 77, la provinciale, nationale 7 ans. Amen, Moda. Est-ce que vous avez bien? Papa a dit à Eva la biso. Et elle a tout le monde qui a encore ignoré. Honorable a dit hier, il s'est vendu. Amen. Vous n'avez pas vu Mazan à votre monde à côté de vous, ça va n'importe quoi ça dit. N'est ancien président honoraire Antolo, les herbes parlent à ma place. Il y a un RP à la place. Amen. Amen. Ok. Merci pasteur na maloba. Ngayo na telemi na liboso na bino komo na rezali iye limonani edi. Koma papa social ebotami na ngiringiri. Pona kosa population na ngalo kutate. Na ndimaka finga ngala kondima, ndike ozo éducation mabe pa boti na yo. Pour la finga bouté, ba boti na nga ba putra éducation ko finga te. D'abord, Moutou a son fils, a son éducation, ma paix, pas à voter na yé. Papa dit, à s'y porter le coup d'athée. Sauf que le coup d'athée, on peut s'y porter à thé. Dès que la naki, à ça, il y a un zabe, dès que la poussane. Pour l'homme, il fait la position, il suit pas la vie d'or. 5 amis guidés, na kokima, na kobatama, na kolongwa, na bumbu, na komi na lemba. Na longa na lemba, na komi na munga pula, na pula kinduba polini, confiance, on doit faire pour confiance. Nakini Babo, pasteur, merci beaucoup. Nayoka ki kolela bino nyonso. Nakoya, nanaka nzambe, bayaka boite. Ozali $1000, ya basala nzambe.
dimanche nga na kozala mwisala ebele mama tete ngaluya koyawa mpona 200 pièces ya bamama paster 200 pièces ya mama kopesa bango dimanche elesi na nga mpe namonaki nini na bino okoya dimanche epai ya mama tete papa azali moto ya makosoka alobi a esalemaka dimanche bakola mama tete mpona bizala esika baplace ebele bandeko bazobenga ngai donc tozosala mokolo moko okotala 5 kid bamama merci dimanche okozabelama na bino mama tete akozala awa merci. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup. Zama Samuel, qui vient de Eva de la Bino. Amen. Papa matricule de Bekoya. Maman l'a dit, papa l'a dit, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien bino moko bomoni pe boyoki na matoi lolenge nini ediela yambami lolenge nini basala nzamba balobi bolamu mpona ye lolenge nini pe ye moko l'homme du terrain edi ye li otolobaka aza concurrente na funa ndenge nini apeseli na population quand nde tolobaka edi ye akima terrain te aza toujours na terrain voilà mpona osukisa te mais to rappeler biso edi ye aza na terrain te. Bah, parfois, plutôt, il peut-être à quitter pe na terrain te, mais au sentir na terrain base les osamusara de ba imboka ba base de makambo. Pour ce outil de kaka oyo, to mona ki biso na ba journaux mususu ndenge on ba di yeli azala quitter mais ba yi fondation yeli molangi. O ba zami pe na kati ya MLC, ba tambola ki makolo basali carnaval moko pona ko lamusa ba yi funa. Bayoka toujours bayoka bango na koyeba ko voter edi liboya na marche na bandaki na commune ya Ngirngiri bisika fondation ezwami na movenda babandi makolo nde batournaki ki mwenza yolo bayoko sukisa na interfédéral pona kolakisa bisika parti wapi oyo honorable edi yeli akambaloka président fédéral ya MLC funa na interfédération ezwami na commune ya Kasavunde bayoko sukisa lisusu na movenda bona ndenge le kaki na nzela pino morobotala. Bayi mouvement de libération du Congo funa MP fondation Iyeli Molangi edi basangana kilokola moto moko pona kusoutenir ya bango vrai mutu candidat numéro 77 na provincial Ngiringiri pe 7 à 27 na district ya Funa na compte ya parti politique ya leader Jean-Pierre Bemba Gombo mouvement de libération du Congo na mobangi na marche de soutien oyo ba lingela ki mokolo ya mardi 28 novembre 2023 wapi plus de 300 structures ya film coordonnateur moko abimisa ki plus ou moins 10 personnes kaka pona bango échantillon kasi sur terrain maman na film po ba tonde ki be na ndenge ya kosakana te kutu na absence na ye moko moto oyo akota na mitema na bango edi Iyeli Molangi marche o elingela maki na ba coordonnateur na bokambi ya superviseur ya fondation Nene Mbala. Point de départ na bureau ya fondation oizwami na commune ya Ngiringiri balabala Movinda Croisement Gambela ba ki Prince Kasavubu force publique ba koti Bongolo
bango nyonso na ba drapeau ya mouvement de libération du Congo ba Lacoste pe ba t-shirt oyo ezwami na elongi ya numéro 727 Funa pe 77 provincial Ngiringiri ba komiki Mwenza ba bimi Prince Victoire couloir Pozo, babimi tin enseignement pour na koya na siège interfédéral ya mouvement de libération du Congo na mama na ambiance na ndenge ya kosakana te. Bandimbo mabina pour na koloba oui na Edi Iyeli Molangi bazobe la nzela na baifuna voté numéro 727 pe na Ngiringiri ba oyo bazwami kote wana ba voté numéro 77 Edi Iyeli Molangi. Marche oyo et comme ici population ba différentes communes pour ba monane makambo ya boete yemoko kutu Edi Iyeli azate e bele ya batu bate embouteillage na mituka moyele kamalamu ezate batu bazoloba mwana mobali oyo pardon botika ye apema aza moto ya solo po wuta abima député provincial na Ngiringiri to mona kapeto yo kaka azalaka kaka na terrain na action ya makasi aza vraiment vrai mutu ya ko voter na maponami ya 2023 bazala na yete na fondation to na parti ba yebi bolamu na ye azali moto ya kotombola lisusu population ezotinda ya maloba ya mapamboli pe encouragement akuba kaka musala na ye sur terrain pe na bolamu po basusu bayaka na bango na ba élection ya 2018 bakima kaka tango bazwaka bavoi baye lisusu komonana na 2023 talatina bazali kotombela pe bolamu na mokakoswa na honorable Edi Iyeli Molangi nde bayi fondation PMLC bazonga ki gambela après interfédéral ya MLC Prince Victoire Kimpwanza asosa basusu bakoti shaba po baleka ki ebele baluka moya batika na mituka pe batunzela baleka malamu nde baye koshite awa na siège ya film oyo ezwami na Movinda nzela nde bataki kobeta ngonga merci monsieur Sanzato papa, tu as vu que c'est moi qui ai un mot. Pour la papa, il dit hier, il social. Papa, il n'y a pas de délai. Là, ton niveau. Papa, tu as ton niveau. Ton niveau, tu sais, banana, yo. Tu sais, tu sais, tu sais, yo. Tu as un niveau, tu as un niveau. Papa, ton évité, tu tombes. Tu tombes, la yo. Funeza yo. Maintenant, tu ne peux pas yo. Tu sais, la maman, la funa. Okoma gouverneur de la ville de Kinshasa bana bakashai batoto ya Lubumbashi batoto yote ya Lubumbashi tunasema tutakusoutenir weye nonobela na boyi ngana tika na ndo kono rate sentiment o tawataka papa olobaka te misala na yo ezomonana ozalaki ozali pe ozalalaka bosoto la kiso bolingo ba mama nyonso moni na mwana mjebo alina marché le côté ndimi ba jeune na tonga poste to misala na yo nimewe biele yango to na ngoto superviseur de Nemba la paix à Lobi Bwena il y a des gens qui parlent na ye ezaka po pesa ba tumengo ya omoni sina lelo to lokela sapatike elinakeli na motema na oyo yasalaka mpo na biso na yo moto osala marche lelo tokotambola oyo ye ezalaka mpo na campagne oyo ezali fina toza na numéro 727 omo nyonso ayebi kote national na soko ye na provincial numéro na biso ezali 77 toujours 77 ezosomalaka ata ba 7 ezosonga eza prophétique. Pardon, pour na candidat numéro 727 ya Funa pe 77 na commune ya Ngiringiri na provincial Edi Iyeli Molangi maloba esili base nde makambo ngonga ebeti to bosa na pete ba mobilisateur ba bitin bolakisi bango bon biso ba mobilisateur ya honorable Edi Iyeli Molangi bango pe très fort na terrain ka poso donc vous allez sentir que Edi Iyeli azalate mais ba élément ne baza makasi na ndenge osakana te donc là je dis coup de chapeau na coach Nemba la po osa pena musala lokwa superviseur musala zo mwa na misu bon na ndenge pe bango ba mobilisateur bazaki na nzela
mokolo lelo pa mobilisateur ya campagne électorale ya honorable Edi Iyeli batambolaki pona ko rappeler balecteur nyonso ya funa pe ya ngiringiri pona ko voter numéro 727 na funa ya honorable Edi Iyeli bana nyonso ya funa bokanga numéro wana yango nde boko voter côté ya bana ngiringiri numéro 77 numéro du ciel papa oyo bana ngiringiri balela les chouchous de Jean-Pierre Bemba Gombo honorable Edi Iyeli Molangi yoka tikela bateke po éléphant de la funa ye wana si akoti na terrain yo oyo zomeka tia libaya okomona nde bakolambela yango honorable Edi Iyeli mese biganya aza na terrain aza komema bango toujours likolo akotia bino mal à l'aise pe akoka bino contre mire bokosentir eza normal tala bamobilisateur nde bazosala mosala na bango kitoko keo oui. Tout a été déjà dit. Moi, tout le bali sous exact. Bilili témoin, il y a un tel sibino maïmanso et les cas qui pour la poste oyo, na même atali candidat député national au numéro 727 provincial au numéro 77 commune Yangiringiri Edi Iyeli Molangi l'homme fort les candidats sans concurrent. Merci Nabionyo Sobo Sepela Kikolanda sur terrain mokolo alelo toko bape kaka. Tozana tokoba ceux qui posent besoin les moi mikolo etikali benga to le kisayo mais en tout cas pour le moment Edi Iyeli merci na Sardou Dimbu merci na Patine Tsumbo merci na Biloba Sobolinga Kanaki télévision tozoko baka mosala botika mala